Pas sûr, médiocre, ingrat. Je n'ai pas le temps pour vous, hein, moi. Attends, la binoté. Ma vie, je l'amène toujours dans la mienne. Et le changer est athée. Et je vous dis encore une fois, si vous continuez, vous roulez là parce que moi, je vais viser la tête. Charlie Prince a lobby ba Gaulois bazam imbécile, il a fini ba Gaulois a commissi ba Warion. Tout cela n'a pas parti dans nous. Pourtant que l'on étape par étape. Au fini ba Gaulois au commissi ba Warion. Nous sommes là pour la nine. Ba Warion Charlie Prince a zone lukande manière nino bino boko zwela ye. Na pesi bato baloba mutusuki maele leki. A comme rappelle un mot zoba. Bah, on a raison. C'est un golonga na ya. Voilà. C'est un plaque. Pour na identité. Pour na identité. Mouto yebi ko sekwi se bembe. A sekwi se bembe. E bembe la di sekwi. Ya jeza zo yemba. Moi mubali yo. Ayoki ga musique a faire école. Ngana koma oloba na Congo. Na zaki na ngakutu ko kufa chaque jour. Obandi beko sekwa chaque jour. Muta zongisaka grand kala vie na mongongo na ye. Voilà. Muta lamusaka papa wemba bozo monete mozo mona ferry. OK. Oh. Papa. Babeti ba martyr. Voilà. Bagangi basali ba plein. Pourquoi ba tsango na média teleka? Oya ferry betami lelo lobby na média sali nini? Et patani. Pona ko finga ferry c'est normal. Ba ko finga Jésus des nuances. Voilà. Jésus des nuances. Voilà. Charlie Prince a tiré Kolobate à Longwe et pas à faire rigola. Pour nulle part, peut-être mon Charlie Prince a déclaré que Nazali communicateur et a fait rigola. Il y a un peu de la Charlie Prince. Il y a un peu de Charlie Prince. Il y a un peu de la Charlie Prince a raisonné à un niveau. Charlie Prince a tika jamais kolobaki azaki Gaulois. Donc bato bazo ba que Charlie Prince a longwe et pas à faire rigola. Botika koloba yango. Charlie Prince a longwe te pas à faire rigola. Charlie Prince a petit seconde identité na ye. Oui. Faire azam musicien oyo atika lokola ba melomane na biso za lokola ba papa wemba. Voilà. Donc ba faire lokola ça lokola ba papa wemba. Lokola ba grand calé. Lokola ba grand luambo. Lokola ba vena biso système. Voilà. Celui to père de mungongo ya faire na kati ya Congo musique et là. Qu'est-ce que lobby ni Facebook ni Instagram ni réseaux sociaux mais on est toujours au milieu de vous. Abeti concert à sali promotion te. Voilà. On a ba tumusu ba sala ba promotion na concert pour ba. Sina be hélicoptère les gars ligolo. To kota baba ba kabela biso ba billet. Pas faire ba kabi billet wapi. O ba tsaka te menanga place to suka lelo bayebi. Vous comprenez? Les médiocres. Babote no ba beki bokomo sa fier. Oh, ba soné no ba chevi bokomo tamba sans beki bokomo sa fier. Ah. Bozo mona pene bomenga en noir. Bon maël eta. Et alors, bon ça maintenant ba zoba kuna bino moko ngana zoba lo binote. Faites vos conneries là-bas seul, ngana zoba lo binote. Alors, sortez-moi de vos bêtises là. Mais si nous attendons la partout, nous attendons la garde. OK? Natambola na garde te natambola nga moko pour la banga ka mutute ba luga luga nga ya na otomona banda la o banga te bino pe na o banga bino te ko boza eloko te bana eloti lobi na ko banga mutute. OK? Alors bo benga na boko mebele bo ija place naza bo moni nga naza penda naza penda place ngo naza bo benga na boya. OK? Bo benga na boya na ozela bino tout na bino esala te o luka mo meka ba blague na papa manga ça sanga ba blague wana te kuna te baza ba ingra bino nde boza ba ingra vous désabonnez ko sala mutu nini quand comment tu les alaka quand nous sommes nés YouTube les alaka tout dans lire à vivre na mbongo YouTube personne mutu te désabonnez-vous mutu ko kufa ko zala te. On dirait comme on dirait problème. C'est pour le problème de l'année. Et Simbité. On est force passe. Et Simbité. Vous commencez à chantage. Après, ça va faire quoi, messieurs? Ça va faire quoi? Soit, mon
pour bazoba wapna bazoba pour définition même il y a un grand mot oui signification en moteur entre vous et moi qui peut être ingrat vis-à-vis de l'autre. Vous avez fait quoi pour Charlie Prince, vous bande des idiots, des illettrés? Vous savez la manine, vous savez la manine pour bien courage avec un gars qui sont fait de Charlie Prince, vous. Et je vais vous rappeler ce que moi j'ai fait pour vous. Vous voulez que je vous rappelle? Les inconscients, les médiocres. Quand tu dis que moi je suis ingrat, parce que j'ai été Charlie Prince avant que YouTube soit là. Si tu es malade, bolobi na mutono motolingi na biso yote ça na biso boyete bolingi te bon la pe na bibo de toute façon na pe na poso na binoté on a jamais signé un contrat ce qui a partenariat ce qui a musala pour foutre un salaire et ça et si nous n'avons chacun reste en son point, c'est tout, on se respecte mutuellement. Moi je respecte l'artiste, on va respecter un des pouvoirs. Si vous avez un camarade dans les artistes, vous m'insultez, j'insulte mon ami, on fait comme ça. Et puis ils ont la mémoire courte. Il y a je sais pas 2 ans, les gens avaient honte de dire que je suis gaulois. Ça n'existait même pas, cette histoire, cette aventure ici. Tolali Tolamouki, Tomoni Charlie Prince, a bandi ko changer Maloba. Et non seulement au changer Maloba, mais comme il y a Benjir, ko finga ba gaulois. Ba gaulois va dans le monde entier. Avenue na yo vanda Charlie Prince. Il y a des Gaulois là-bas. Avenue Elandio, ba Gaulois ba Ali. Tant que yo do finga ba Gaulois, yeba ke ba Gaulois ba ko sa charger na yo. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Mais voici encore chez vous l'homme c'est dans un concert, motomogo bo pétonné na Sagabino, pembe na pembe, entre bakaka vérité, rien que vérité. Donc voilà. Aujourd'hui je suis venu pour la solo na nous pembe na batu tout bazolanda ngai. To maintenant li solo oyo, il y a ba trahison et do salema na kata jet set. Pourquoi la trahison oyo? Pour nini batu bazolongwa jet set? Batu wana est-ce que baza vraiment batu a fait rigola ou pas? Batu wana est-ce que baza vraiment batu yo ba yaki pour balobela faire rigola ou ba yaki ne pour ba tricher na fait et pas faire rigola? Voilà. Voilà. D'accord. Donc voilà quoi. J'espère bandongola biso bazoleka ba comédien bato ba sepelisa biso balongola biso mo ba stress na ba pandi. Avant na banda kolobe belé ba onde bangi baloba. Trahison de ça, mais pas faire rigoler là-bas, tout va comme na bango, ko finga, ko loba n'importe quoi. Pour na ko finga faire c'est normal. Ba ko finga Jésus des nuances, ko bango baza na ngote. Voilà. Bengi nan Jésus des nuances. Voilà. Mutazongi saka grand kala vie na mongongo na ye. Voilà. Mutala musaka papa wemba bozo monete mozo mona faire. OK. Oh, Papa. Babesi ba martyr. Voilà. Bagangi basali ba plein. Pourquoi ba tsango na média teleka? Oya faire betami lelo lobby na média salinine. Et patani. Déjà vous na 21h déjà to comment au zwango. Azala satisfait ça. Satisfait. Concert golonga na ya. Voilà. Sanga plaque yo. Pona identité, pona identité. Muto yebi ko sekwise bembe. Asekwise bembe. Ebembe la de sekwi. Ya Jesus zo yemba. Mwa mubali oyo. Ayoki ka misika fere kola. Ngana koma oloba na Congo. Nazayaki na ngakutu kokufa chaque jour. Tana yanga misika fere na Obandi be ko sekwa chaque jour. Ya Jesus lobi ni Facebook
ni Instagram, ni réseaux sociaux, mais Voilà. il est toujours au milieu de vous. Ouais. Abeti concert à sali promotion. Voilà. On a battu musu basala ba promotion na concert pour Sina be hélicoptère et les gars ligolo. Eleka. Donc quand baba bakabela biso ba billet, pas Voilà. faire bakabi billet wapi. Jésus abeti musique na ye naturel ndenge abotama. Ya faire excuser. Sans dire bien na biso mais totika kopo. Chaque jour, Louf, Matad, Angola, Baza, Tanzanie, Tika. Kelongola biso na kopo oyo yaya. Kopa risque. Wazimana mabo kilo. Tosundoli marchandise. Benda yaya. Nanda kubabika. Toaba cadre na aéroport. Menanzela, bololeki zenga leta yaya. Ya golwa bete mapapu na bapwana ekata yaya. Voilà. Zamba pambolo ya Jésus. Monima vivant. D'accord. Nakosenga na mokonzi ya mboka état que chef de l'État. Faut pesa mutu na mutu valeur. Valeur na voilà. Il y a des figurants et des musiciens. Frère Azam musicien oyo atikali lokola ba melomane na biso zama lokola ba papa Wemba. Voilà. Donc ba frère lokola bazala lokola ba papa Wemba. Lokola ba grand Calais. Lokola ba grand Luambo. Lokola ba vena biso système. Voilà. Celui to père de mungongo ya faire na kati ya Congo musique et là. Merci à Jésus. D'accord, merci. Ya faire ezali marana ngaka Cicéron honneur. Ah. Kata presse. Tika lo débrouiller yaya. Nanda kuba bengale babika sona lo te yaya na zonga te. Ya Voilà. mama na pas fait na faire gola. To molandi. Voilà. Voilà. Voilà, merci, merci. Merci na batutu bazolandanga bo comprendre changement ya place et d'accord que dérangement et l'équipe tout ça l'émission na balabala tout le monde azo linga akota alobela faire rigola tout le monde se comme ya role là ba comédien ba yeba nani ba donc yango la kimina nous na changer place pour continuer émission na biso et ça toujours même émission. Je vous avais dit nous allons parler sur trahison ou ezo salema na kata jet set batu o bazolongwa tozaka na deux fois so mutu alongwelaka pembela mutu mutu mosusu alongwaka tosinaki contrat ofutaka nga mbongo ozokoka kofuta nga te natiki na nga na longwe mutu mosusu alongwaka pembela mutu peut-être ezali par rapport ya toyokani te nga na yo makambo tozalaki nango besoin esali ke nalongwa na nga parce que toyokani te. Mais aujourd'hui, na kata diete to mona batu bazolongwa, muto ayokanaki même pas na faire rigola. Azaki na même pas contrat, ezala verbalement, ezala écrite, de bazaki na l'autre côté, malobi alongwe na ye. Gloire à Dieu. Soko le bon longwe. Bravo na yo, kende pona chemin na yo sa maram na yo. Mais loko tozo comprendre te batu misu bazolongwa na kofinga. Atikali ko na munoko ne teke na longwe. Atikali ko bana munoko ne teke na longwe mais azofinga. Avant de commencer je salue d'abord balobi Simon Mavembo balobi privé ba petit na ye baboya ba sambwa Simon Mavembo na kata Switzerland na bosanité ye moko balobi mon boss Roli Mandangu moto ya Yambo sans oublier na sima caméra Hervé Bossitapen et tolomo 19 cm mon bali. Joyeux anniversaire à toi Hervé Bossitapen et tolomo. Parlons de Charlie Prince, comme le cas de Charlie Prince. Charlie Prince a tiré koloba teke alongwe et pas à faire rigola. Pour nulle part, peut tout le monde, Charlie Prince a déclaré que Nazali communicateur et a fait rigola. Abandé toujours koloba que je suis journaliste, nasalaka analyse. N'est-ce pas Hervé Bossitapen? Charlie Prince a tiré koloba teke azali journaliste et a fait rigola. Net l'homme c'est na temi monara Villago. Donc quand je parle de Villago, j'espère que tout le monde va comprendre, hein, HM. Vous allez comprendre Villago, donc villageois et puis gaulois. Mais cela n'empêche pas. L'homme c'est à cela analyse. Il y a par exemple, dans le roi de la forêt, privé à petit naïe de la forêt, Nyama. Et au pays Sangate. Ndenge moko ko pekisanga te na lobela papa chéri jibem pia na mukulu wa bankulu balobi ye moko mutaka na po ba bébé na kolobela ye ndenge moto bandenge ko mona mutu lokola joka kabengele azalaki penza mutu ya BCBG mais na kati orchestre ya émission ya zo ya ba mi c'est tout. Charlie Prince a tikala jamais kolobaki azalaki gaulois. Donc bato bazo ba que Charlie Prince a longwe et pas à faire rigola botika koloba yango
Charlie Prince a longwe te pas faire rigola. Charlie Prince a fait une seconde identité na ye. Kaza warrior. Pourtant Charlie Prince a défendre bezo le bela faire rigola. A tikala ki jamais kolobake ba warrior boza ba zoba ba warrior boza ba boyi. A tikala ki jamais ko bimisa ba injire pas ba warrior. Charlie Prince faisait des analyses pour la faire rigola. Charlie Prince a fait un contrat mon côté na faire rigola. Qui va signer un contrat faire rigola et ça y a quand on va foot ayo on le belaranga nulle part. To lali to lamuki to moni Charlie Prince a bandi ko changer maloba et non seulement au changer comme maloba mais comme il n'a benjir ko finga bagoloa baza monde entier avenue na yo vanda Charlie Prince il y a des Gaulois là-bas avenue elandi yo bagoloa ba ali tangu yo zo finga bagoloa yeba ke bagoloa pe bako sa charger na yo. Mais avant que ne moulaï je demande à Hervé Bositapen et tout le monde babi 19 cm. Tchelanga ina nous ba dire ba propos surtout oh Charlie Prince ba ndeko bimisa. Bino mo bolanda après bo pesa ngai faute to bo pesa ngai raison. Hervé Bositapen. Toleka. T'as pas sûr, bah médiocre, bah ingrat. Je n'ai pas le temps pour vous à moi. Attends la binoté. Ma vie, je l'amène toujours dans la ménage. Et donc changer et hâter. Et je vous dis encore une fois, si vous continuez, vous roulez là parce que moi je vais viser la tête. Au Batsara te ménage en place, Tosuka Lolo Bayebi. Vous comprenez? Les médiocres. Bah vous tenez nous Beki, vous commencez à fier. Oh, bah soignez nous à Chevy, vous commencez à Beki, vous commencez à fier. Ah. Bon, comment on a peine de mettre en noir. Bon, mais et alors, ça m'a donné zoba kuna binomo, on a zoba roi binoté. Faites vos conneries là-bas seul, on a zoba roi binoté. Alors, sortez-moi de vos bêtises là. Mais si nous attendons partout, nous attendons la garde. Ok? Nous attendons la garde, nous attendons la ngamoko. Pour la banga ramutute. Baluga luga ngaya na watu mwana banda la obanga te. Bino pe na obanga bino te ko boza eloko te bana eloko lobi. Na ko banga mutute. Ok? Alors, si vous avez un peu place naza, vous avez naza penda, naza penda place en naza. Vous avez un boya. Ok? Vous avez un boya na la bino. Le tout na bino est la terre. Vous avez un blague, vous avez un blague. Vous avez un ingrat. Vous désabonnez, vous avez un moutounine. Quand tu les alaga. Quand nous sommes nés, YouTube est là. Tout le monde a vivre à YouTube. Personne. Vous tout désabonnez-vous. Vous avez recours à vos alatés. On dirait comme on dirait problème. C'est pour le problème. Et Simbité. On est force passe. Et Simbité. Vous commencez à chantage. Après, ça va faire quoi, messieurs? Ça va faire quoi? Soit mon zoba, définition même il y a un grand entre vous et moi, qui peut être ingrat vis-à-vis de l'autre? Vous avez fait quoi pour Charlie Prince? Vous, bande des idiots, des illettrés. Vous savez l'angani? Vous savez l'angani? Pour bien courage avec un gars, qu'est-ce que vous avez fait de Charlie Prince? Vous. Et je vais vous rappeler ce que moi j'ai fait pour vous. Vous voulez que je vous rappelle? Les inconscients, les médiocres. Quand tu dis que moi je suis ingrat, parce que c'est l'angani. J'ai été Charlie Prince avant que YouTube soit là. Si tu es malade, bolobi na mutono motolingi na biso yote ça na biso boyete bolingi te bon la pe na bibo de toute façon na poso na binoté on a jamais signé un contrat ce qui a partenariat ce qui a musala pour foutre un salaire c'est ça là.
Et si chacun reste en son point, c'est tout. On se respecte mutuellement. Moi, je respecte l'artiste. On va respecter notre pouvoir. Si vous avez un camarade dans les artistes, vous m'insultez, j'insulte mon ami. On fait comme ça. Et puis ils ont la mémoire courte. Il n'y a pas 2 ans, les gens avaient honte de dire que je suis gaulois. Ça n'existait même pas, cette histoire, cette aventure ici. J'espère que vous Bolandi, qui passe dans mon thème. Nandimité, nandenge to bande komone la Charlie Prince. Nandenge to jouer la Charlie Prince. Na mayele oto bande komone la Charlie Prince akoka ko raisonner dans niveau oyo. Na pesi bato baloba mutusuki mayele leki. Akoma rappel moko zoba. Ba na raison. Poto moni bato mayele oto to bande ko boule ke bangonde baza mayele. OK, bangonde baza bazoba. Charlie Prince a lobby ba Gaulois baza imbécile, a fini ba Gaulois a commissi ba Warion. Tout cela nan parti dans nous, pourtant que l'on étape par étape. Au fini ba Gaulois au commissi ba Warion. Nyon so la pour la nine. Ba Warion Charlie Prince a zo lukande manière nino bino boko zwela ye. Or, au bosani que yo moko Charlie Prince wana au critique ba Warion, au final leader ba Warion PD, yo moko Charlie Prince wana, au kende ko filmer lelo oyo batutu ba yebi ke fali pour passer banda coûter na cité du fleuve, à son moment appartement moko mukie, c'est grâce à qui? Il y a Charlie Prince. Charlie Prince au bosani ke yo moko ne olakisa biso ke Bibi azaka PD. Yom to bimisa yango. Charlie Prince obosani lelo ke olakisa na batu ke ba Wario bazaka na bango ba fano ba mona na raté. Bazaka ba fano ya ba internet kaka. Jamais remona bango. Lelo komi ko kumisa ba fano ba mona na raté. Au fingi ba fano ba mona na physiquement. Et sopio Charlie Prince. Et là, qui c'est que lelo? Attendez, nous allons kumisa ba Wario. Lobo ko finga bango li susu poro kene na ko kumisa ba Pakistanais. Donc, ils ont ndenge na yo Charlie Prince. Mutu oyo a trahir papa na ye, o a bota ye. Siko yo mutu dans papa adoptif mutu oboko li kaka. A kosala oni. Lelo tu peux comprendre que même dans la communication, la chronique musicale au Congo, ba Rwanda ba koti, net ba Charlie Prince. Ngai na yaga te pona bana ko finga, na bana ko loba n'importe quoi. Mais na yaga ne pona tali sa mutu, so tenga mi na zonction na nzela. Donc ce que Charlie Prince a fait aujourd'hui, et ça auto benga les corbeaux les renards. Ayaki, Aboulaki fait rigoler à renard. À corbeau, pardon, à flatter pour à quoi il sa fromage. Tant qu'on comprend que faire rigoler à boy na flatterie wana ne azongi. À quelle place on va lokotanga na bango batu? Qui sinjo a ko finga lelo bazongi siye. Manika ko baluka fingi bazongi siye. Ndenge mboko chez nous, chez faire rigoler. Soko fingi bongo okozonga lisusu te. Non seulement au fingi ba Gaulois, ok plus loin pour oloba que oko toucher maintenant l'icolo. Cela veut dire oko toucher Ferregola. Tout ça la Charlie Prince. Vanda pena calme yo kanganami. Bisonyo surtout to yebaki que Charlie Prince aza ami personnel ya Ferregola. Ami intime ya Ferregola. Mouto Ferregola même na ba Côte d'Ivoire ba Cameroun. Andima o filmé tina kata salle de bain à Sokola. Ferregola andima yo Charlie Prince o kota tina chambre na bilamba na yo simba. Donc cela veut dire Ferregola peut-être qu'il a confiance. Mais tant que lelo comme ko kana o finga Ferregola, o depuis Olongwe, depuis bandi ko ba n'importe quoi, atikali ko répondre yo te.
omoni que Charlie Prince na sepela na mutu moko commenta atia eloko moko na Facebook alobi mutu aza na kindoki akanisa te kindoki yango ye mo aoyeba ngo kaka ntango ozosalelaki motema mabe ntango ozokanisela moninga na yo mabe ntango ozoprépare ofinga moninga na yo eza nini eza kindoki. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie eza nango kaka motema mabe mpo ndoki alia mutu fo yina mutu wana ajo mpenza namoni azomata to nga fo na yina ye na kitisa ye ndako okende mpo alia ye. C'est ça la sorcellerie. Okofinga faire egola par rapport à quoi? Charlie Prince osa même pas na cheville à faire egola. Si tu as une comparaison, même financièrement, même na terme de succès, si tu as faire rigole, tu as une dette. Faire rigole est meilleur ami. Quand tu passes à la télé pour dire n'a qu'au toucher. Qu'est-ce que tu attends? Succès ou quoi? Et puis Charlie Prince, on a moutou na yo que oza yo moko ba gola ba belé ba saka bémiso chaque jour. Donc yo on le même jour na 14 chaînes té. Mais ba gola ba ko l'émission le même jour na 25 chaînes. Na ba goloa na yo na nga okwe. Qui va tomber? Mon frère que j'aime beaucoup, nalingago trop, na bengago moto na mayele. C'est pour ça que je vais analyser belé na défendre yo, batu ba benga tina ba poto. Pourquoi je défendre Charlie Prince à traiter nga la boyaki? Et voilà aujourd'hui. Et voilà aujourd'hui. Batu nyoso ba bazolo ba ke ba longo pe me la faire egola. Batikali ko finga ba goloate. Hervé aussi ta peine. Tu sais comment la place te oyampaka a telemi a fingi bagolo non? Tu sais comment la place te oyo bandeko musu ba longwe ba telemi ba fingi bagolo to ba fingi faire egola non. Bazo longwa bazo lobela par rapport ya bureau, bazo critiquer bureau. Mais Charlie Prince comme une point ya ko finga bagolo et puis on kende plus loin ya ko toucher faire egola. C'est juste ozangi makambo kosala ozangi makambo yo koleka na télévision pour oloba. C'est la honte et la Sony. Si c'est vrai tu es un homme intelligent, si c'est vrai oza mutamaele Charlie Prince mizongi sa sima talata soutien ya ba golo et pas na yo. Quand tu parles à la télé pour dire que ba kanganga ipo na faire egola. Na sepela ki intervention Virginie Manganga que je salue. Alobi to tuna Charlie Prince faire egola fa futa yo combien? Est-ce que faire egola dans nyongo na yo Charlie Prince? Si c'est oui, passe à la télé. Yebisa na batu que ce qui n'a pas tomboka lelo, c'est parce que faire rigoler dans la nyongolanga, il y a autant de mois à foutangate. Et tu passes avec le contrat au Bosnie qui n'a fait rigoler. Ndengamako lelo, l'aura tendance, ce qui va fouti était pour ce tout yebi officiellement, et ça l'aura tendance. Si va fouti était à koleka na télé, pour être que tala na dagi chargé de communication, va fouti ngate. Charlie Prince y a mis sur place où faire rigoler la signer que yon doit charger la communication na yi. Pour déclarer l'élo, on le n'importe quoi l'élo. Ce qu'on répond, na kozonga lissus pour dans le bano, tu as raison. Si ce n'est pas le cas, zéro. Parce que le chancelier le monde n'a pas été autrement dit l'homme c'est dans un corps c'est mon tombeau peto. Ndenge na telemi boyena ko sabinote nazalaka na contrat na ni faire rigoler. Ni Fabrigas Maestro. Naza fan ni na bango, yango na lobelaka bango mingi.
yango lelo nazoloba toza na idéologie ya gouvernement ya AFDEL po Mobutu Musekula asada ye muto mibenga Mobutu aigle yenda za danger numéro 1 à Pumbwaka akufi déjà AFDEL Kabila le père oyo eza na kombo ya Ferregola ndasa récupérer pouvoir toyebi te za trouble mte dosala bino ou quoi. Kabila le père a récupéré pouvoir déjà. Ferregola, au chef du gouvernement, il a fabriqué la simi musique à Congo. Gouvernement, l'élo ya musique et d'autres gens la fabriqué maestro. Balobi papa Mouelon. Vanda nos papas soins. Donc voilà. Ngas qu'on a relobani. Merci na batu tout balandi l'homme ça dans un concert motomongo bopeto. Merci na maman Rosette la fleur d'amour, ma maman chérie que j'aime beaucoup. Merci na batu tout balinga balobi a un mundabi. Moi so ataka motema ya papa Kimia a un mundabi. Ya yo yango wana baboya basambwa. Simon Mavembo pirve ya petit na ye mikolo rolembango. Ya yo yango wana na kata Switzerland. Balobi bana nyonso ya Afrique du Sud. Balobi fils yanga mobali na kata Sidaf. Nazo c'est la moi ba commentaire moi ba blog ndeto sola ke ko sala bien. Sidef mon messi mami na maboko ya fils yanga mobali o ngai li pasa bampiaka o ngai intel ozate pokuna to mo déjà fils yanga mobali azali na kata Sidaf ya yo yango wana à suivre. Ciao. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température